Bonjour, 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 ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bizui bino nzambalola ayeba kopambola bino aleleza week-end toke imbangu leleza vendredi kaka ndenge bino moko boyebi lelo ezali vendredi ezali jour oyo bandeko na biso ba musulman basanganaka topesi bango ba shalom bisika bizui pardon ba shalom eba kozo pe ba shalom bango penza bazalaka batu oyo balingaka mingi topesa bango salutation ndenge bango balingelaka bandeko na biso ya ba musulman tokei mbango tolobi bayenge na bandeko na biso abuni ya Congo na église ya PV ya Longo boboto bondeko na bandeko na biso église catholique vraiment ba respect ebele na ba chef coutumier na biso abari muzuri na bandeko na biso ya Sud Kivu na Nord Kivu tokei pe na lombango tolobi penza toute tendance confondue pina no sobolandaka la danoise bambote na bino bon déjeuner toyaka wana tolamusaka conscience na biso na tongo bandeko nanga esalaka bien merci na baoyo nyonso basepelaka na déjeuner bon déjeuner à tongo balobi la danoise tolamuselaka yango conscience bandeko nanga kolamusa conscience na biso totalaka toujours ngonga ndenge nini ngonga na biso ezali kokendele. Vraiment merci na bino nyonso tout, merci na encouragement, merci na ne bozo partager des missions nzambe amona yo yo mutu linga ko partager des missions à la danoise yo mutu ozalaka wana toujours na poste lokola Abakouk vraiment nzambe apambola yo que Dieu te pambole. Bande ko ngai lelo toye na sujet boko tokobenga moka ka sangisa parce que tola musaka conscience c'est pas quelque chose bien précise tolingi tola musaka conscience na biso bande ko nanga na makambo oyo etali ba injure kofinga tolinga na toyeba pona nini mutu akomaka na niveau ya kofinga. Voilà, yango nde tokolobela mwa muke tokokota na sujet wana ekosala bien makasi. Boza na liboso ya sous le baoba moko poati moko pa café esalaka bien bandeko na ngai ma ebele ezanga te tombela pona nzoto ezala makasi et puis voilà quoi nga na omela café na ngai toza kaka kokoba tozali kosolola. Et puis, tokolobela pe likambo etali ba camarade. Camarade ya malamu azali nani? Lobi toyaki ko analyser ndenge nini bandeko bazokende kosimba bakisi et puis ndenge nini bazoko influencer baninga. Yango wana omonaka soki balobaka luka camarade ya bien parce que mingi tozaka influencer na ba comportement ya ba camarade et puis soki toza wana oza quand même na camarade na yo omoni ke camarade na yo aza kosala biloko moko ya bien ta mususu yo yebi na sekuna te biloko nini aitilizaka biloko nini asalelaka bandeko na ngai boyeba ke okoki pe kozala influencer même indirectement au coco de l'influencer même directement autour na moninga yo tika aka moninga boy parce que biso ba congolais mingi tozalaka na habitude wana ko envier moninga soko moni moninga na wazwaka mingi okomi ko adorer okomi mabe ya moninga na okomi ko bomba yango okomi ko pakola ye kaka gloire parce que oyebi ke yende mutu akopesa yo bilei yende mutu akosala pono ozala na sima na yende kombo na ope kobetama ekoyebana alors ke bandeko nanga nzoka nde okokota na isika moko boye chemin no retour soit yo kufi soit obebisi vi na yo ozwi liboma mais ye azaka ko progresser bandeko nanga toyebi bato ebele même na domaine ya musique
basimba bakisi na domaine ya bathéâtre na badomaine ebele mais baza na vie na bango normal ti lelo baza na bango bien comme si kutu basimba na bango bakisi te mais yo moto ozokoenvie yo lingi okoma bongo ntango yo kokende mbala moko mpa na yo epeti retour mpo na nini parce que tokokani te ndenge misapi ya maboko ekokana te ndenge mpe bandeko na nga tokokani te alors keba koenvie keba kolulalula biloko ya bato ye bandeko na nga kolula mpe tokende tozonga ezalaka nango mpe mabe te ekoki mpe kosunga yo yo mpe osala nini oprogresse mais kolula wana fo ezala loyal il faut ezala loyal eloko ezotekama soki tolobeli sujet oyo ezo bato bazotala yango makasi tika nini ngai mpe nasala yango mpo na ngai mpe natalama eza mabe te me koya te sikoyo oya koloba ke ngai nde mutu nazoloba ngo ya solo ngai nde mutu nalobaka ngo bien boyokelaka ngai anga nde boye na boye entre temps yo triche nde pa mutu soki ezalaki origine eza ya yo ndenge ngai nde nayaka na ngai na ndenge mabe te nayaka nalobi ke live together ngai nde naza original na sens nini ce n'est pas que naza original na site de rencontre ba site de rencontre ezali eza nango bandiko so ba congolais musu basala pe ba site de rencontre na bango mais ngasi ko na ya na live together nalobi longola solitude na kati ya ndako na yo longola solitude na foyer na yo na foyer na wana eza slogan na ngai solitude eza mabe soki moto ye olingo tricher mais koya sikoyo teke olobaki kuna kutu bokende te bambwa bazalaka kuna baniau te wana oyo kobeta mabe wana obebisi masolo moyen to progresser ekozala te yo yaka kaka kopie sala pe na ndenge na yo bimisa pe baslogan oyo yo mpo de likambo na yo mpe ekende pote mokili elongo na solitude me koya kobebisa likambo moninga te ngande nazobeta ya betaka bien te ya lobaka bien te namona makambo nini yango ya lobaka bandeko na nga ntango yo ozomona ke oyo kuna azobeta bien te yebake ba oyo mpe basepelaka betaka bien baza kaka ntango yo ozomona ke mwana mwasi oyo aza kitoko te ba oyo yango biloko mosusu bandeko na nga efo ezalaka na sa motema kobimisaka biloko bimisa te parce que tango yo zoloba na faux chéri mais osoko moni mobali ya mwana mwasi wana oyo yo zoloba faux chéri yo moko tika lolobi oyo nini ngana na camarade te bon collègue ya musala place na salaka bandi mwa mwasi wana aza mokusi aza donc bien donc elongi mpe bien kitoko te bakate mpe banjolo komoko bandi ko jour na mona mobali na ye donc ba mignon de mignon ka ba jara faliti donc aza nigérien ce ko ka neti ba fali donc ngana bi me pena mobali ya boya za congolais linga mo se boyete encore biso de to linga bi pona bazali bo aleki bo donc moi si wana mobali aleki même fois deux mais baza très bien ayaka kotike na musala baza na love na bango. Alors yo sikota mokoya ozo humilier ye o aza mokuse o aza boye mais azana moko na ya sepelaka na ye kaka yango na bandeko na ngai tosala attention na koya kofingaka bato koya kopona bakamarade oyo baza na sens te soki oza na esprit fort oyo yebi ke nakofina esprit ya mwana mwasi oyo nakofina esprit ya mwana mobali oyo mpona ke ngai nde siko na seme eloko malamu kota mais soki omoni okokoka te keba yo moto okotiola okokoma mabe okokoma moto mabali malamu te mwana mwasi oyo aza na kindumba ngai nakokendelanga kaka kindumba ne kozwanga te mais ntango komona wuti kindumba abandi kokonte $1 ka boy abandi kokonte abandi kobwaka pa mama toza na mitemo bato ko moteme kodoka okoka pe lobi yo polati okomi pe ko telema na boulevard eloko kanaki te okoti pe ko to komi
ko sala ngo plus que ye tamso ko tu camarade sa tiki na mais yo zo continuer ka kindumba wana et coach yo bande ko na bénédiction et ça transmissible malédiction pe ça transmissible. Alors keba moto nini o yozo yoka soko za l'esprit fort c'est pas grave mais soko za l'esprit faible oko kende na se tala ba fi o totala kilobi bana basi kitoko nzoka kitoko na bango nini basimbaka bakisi bazosimba bakisi pona kokanga mibali bapesa bango bambongo siko mwana mwasi na kokanga meme 3 mibali ayebi politique nene nga salela ba mibali wana yo kokende kokota bikota kota bani kolula ayebi so na ke Dubai nga nazo kende Chine nga nazo kende boy atambola na voiture o atambola na 4x4 ya yo bandi kolanda accident moko esalamaki na Kisasa ba jeune fille bakufaki bomonaki babikeko ebimi kuna na kati ba voiture na bozomona emsu ba cercueil emsu na misu boye misu spirituel eza nango cercueil eza nango eloko te oyebi te soka lalaka na bibembe pona nini asala vie wana ebele bazokende komela bango na nguma o lelo okende bakende komelo na nguma yaya okomi do Jonas na libumu mbisi 3 jours yaya tango kobima na ebisio te o makwanzo zaki nango ekei eloko biso zaki nango yokutu poudre ozakuna te tala ndengo kongenga yaya mama mbongo ebongisaka mbongo echangeaka te mbongo esalaka boye mbongo nini ochange te mbongo nini boyelanga ta 100 milliards bokanisi na kokoma ndeni na kokoma pembe te mpona mbongo okotia bichacha okokota bikota bandeko basi bangwana baza kobebisa bamso balobi soki mobali akangami na kisi ya basi aboye cela veut dire que mobali daza mabe bandeko nanga non biloko fuko encourager ngo te biloko bakisi oyo ba camarade ya mabe boye ya okutana na camarade ya boye ko encourager te koloba te nga mobali nanga te nga mobali nanga na sambela kai bimela bela bambondo te yaya komelela mwasi mbondo te komelela mobali mbondo te komelela mutu mbondo te bandeko nde tozala bo memi mwana bato ebele mwana le basente mwana na ye ako evani mwana wa bandeko loba te mwana nga me yoza no melaka bambondo omelaka bana no mbondo omelaka ba famille no mbondo omelaka tata na mbondo yoka batu nyoso yo te akosa likambo na te biso na famille na biso to sala makambo na te yaya na eloko mote na mukili oyo na famille baninga bino bosala ngo to kosi ata ndenge nini un jour bokutaka na ndeko na bino moko ya voyou afingaka asalaka boye boza pe na famille na bino ba senta bango pe bazakaka boza pe na famille na bino mutu mo pa balaka deuxième bureau azali yo pe oboti bana no oyebi pe place ozoke na bana wana te. Donc n'allez pas insulter les gens, non, ce n'est pas bien. Pour nous yebi place ozoke nete ozala ba handicapé lelo ozala ba handicapé te mais oyebi lobi te na famille no emso kokoma na ba handicapé emso kokoma na baba emso kokoma na kizengi on ne sait pas. Mutu moko te na mokilo yo alinga abima ndenge ozali wana soko bima bien makamyo se kokana kumisa nzambe. Mais n'allez pas obanda koseka baninga obanda koloba mabe obanda kosala boye lelo sujet za sangisa tozaka na kati ya kopesa conseil ezali mabe bandeko nanga okoke na ndako moninga osepeli nga naza na bato babenganga kaka meuble nanga okana simbio abile danos na sepela nango makasi osombango wapi osala boye ezate ke envie yango ou bien kaka fona zoka eloko wana te mais osepeli yo po sepeli nango o décorer ndako nayo bamso pe ba sepeli na bango nango te ils disent biloko mabe wana biloko wana ba italien wana biloko boy mais eza ça dépend eloko nyonso te onga na osepela nango yo mutu pe osepela nango te osomona. Alors keba na ba camarade ozotambo na bango keba memi mobali na yo pesa conseil papa keba na bato ozotambo na bango omona mobali no azaki ne bien na ndako banda zwa camarade moko papa vanda liso na ndako te
papa komaka bitambola tambola ko bima ko ke nakipa Albert abengi ngai papa komaka motema moto akwei na camarade ya mabe mama banda ko stopper soko za makasi luka ta numéro Albert wana obie mko Albert wana ko yana ndako ko banga te mobali aza mobali na yo boza bino na égal 1 donc camarade ya mobali na aza camarade na yo mama omoni camarade moko mobali na yo banda ye na nzela na bino mobali aza isu kimia te mobali pe amamsu bakabali mso akomi kolela lela mobali ya bato amuke mke ka ye na ndako mama Albert lambele ko isela mo fufu pona Albert ya osali lelo osali lobi 3 fois lobi papa oza un problème à moi si il faut qu'on aide bateau. Et que papa moko ya kapa na bino za na mwasi te bo pesa ke ba bol ya biloko kolia yo siko yona yo okomi do na spirituellement okomi na mibali okomi na servitude pino omona ka servitude na ndako ba mabala ka epa ya ba na famille okoza pe na servitude na ba camarade ya mobali na yo oza na servitude mobali no abali ye ali ko bala te ya vanda na basi te ali akoma kaka chaque samedi ou bien bauti musala aya ka epa na yo ale alinga kende mama chila no chile bomba bol oseli ba bol o chili mais okomi mwasi na ite na buta koko ma mari de nuit na yo ya vandi ça ye luba lenda no zaza na live together kuna asungi ba kebele ya asungi ba ko bala kwa ngamona nyona nga okena ba fete ya moto. So na bina ke ba fête baloke fête chaque semaine, chaque mois, chaque boy. Olobi le kende live together. Là de nous ça site de rencontres pour ba congolais. Azo sunga ba congolais kuna. Kende kozo mwasi ya bien ça kuna. Azo zela yo. Mobali ya malamu. Pona site de rencontres bande kunanga ezaka pona ba diaspora. Na isistaka. Ba vandi na Europe, na Amérique. Na Australie, s'il vous plaît. Pardon, bande konanga Afrique. Pardon. Ba site de rencontre eze belé. Ba to belé ba koma na bango nango. Bo benga na bino côté mususu, emsu bango bazora ba to Afrique. Ngai nanu na zui ba to Afrique te. Soso melaka kaka eloko koki na ngongo na ye. Ba to Europe na soko ko satisfaire bango nyonso te. Baza ebele. Siko yebisa ngai. Soki na bakisi susu Afrique eza pona na kipe bana te na kipe mbali na te na kipe loko te na bana kaka ko servir bino na retour ko finga te soki lo na okoka te mais bande ko na Afrique ya Congo ya Angola ya wapi bozo benga ebele la dano sunga pe biso mais pona nini boli ko bala na entre bino na Afrique te bino bolingi kaka balu zulo mobali na kacha poto biso mo na poto to komi ebele ba to zana basi bana biso bazana mibali te bana basi ebele pe basa ba divorcer bibali to biso na to baloba nini tala na nous comme avant que ne pas tala voisin bongisa na ne pa na yo to ko zwa bino na ko sala site na bino soki bolingi bo bala na entre bino na bino mobali aza na Congo mwasi pa za na Congo mais so bolika mibali fo ba utaka poto mobulu parce que nan faut na pesa nan batwa awa place ngana vandi je suis en Europe na bossa ni binote boa bande konanga je vous aime bolanda kanga de gros bisous mais bande konanga bo zapper na place nanga bo comprendre eza facilité allez na mobali moko boya ke pa na yo to bani na soko chité alia kakaka alia kati pama quoi mobile no sonite o manquer pe respecter pour ba congolais bazaka bongo moi sinon manquer nga respecter tete soko solo na camarade ya mobile na wazo sala ba bêtise o manquer été boye bango manquer été parce que yo na mobile no égal 1 donc oyo mobile no ko loba la yo po ko loba ou bien papa yo mi colonel sokaka ba tchelo bol ba saluko ba sabo eza respect na mwana mobile te oya kolie loko ya mabe luka mwasi oya yo oya lingi yo bandi konanga akosalo mabe te akolambelo pona ngai na kosalo pe mabe so pe na moni loko mo malamu te na moni ke banda mobali na nga koma na yo abandozo ba makango na kosalo mabe na kochilo pe loko mabe na kacha biloko mais kiko za na mwasi na yo
Moi c'est pour a trahir mobali na ye. Loba na éviter soki moi sanga a wuti wapi. Biso basi tozala motema kitoko tolinga mibali biso soko lingi penza. Exception ezanga raté. Pese conseil. Loba ko lia na yo mais ngape na lingi pe mobali na ngape mkomisa ke pa na yo. To ye ko tala yo parce que mobali na ko ya ko lia pa na yo ka bongote. Mobali na fa lia pa mutu fa zananga. Mobali ya malamu alia kalibanda te. Alia ka biloko mwasi na ya lambi. Biloko mwasi na ye la nourriture de sa femme ezali précieuse. Alamba kitoko te, alamba maebele, alamba ndenge nyonso, eza biloko mwasi na ye. Pesa conseil pa ndeko mobali. Ayino te, mais tu as dit la vérité. Azo bimisa mobali no pamba papa, nga mobali na ngazali na bichidio te. Bande yo ye na kati ya foyer na biso. Mobali na komika kobima. Soki e continuer papa okolongwa peme na mobali na ngai. Ata mobali no tomoki obi non papa na maki respecter na lobi vérité. Yo nanga égal 1. Yo pe lelo soko moni ngai na fille moi si moko camarade ya mabe. Tu as les droits. Mobali pe tu as les droits. Ya ko loba na camarade ya mwasi na yo. Biloko na tango tolobaka te, ozaka kosilika, ozana ba camarade mabetika, na lingi boyete, yozo be ma trouble na kati ya ndako na o. Boza ko swala na kati ya alors que so mobile ozu courage, omoni camarade na lobi à partir d'aujourd'hui, na lingi yo lisu na mwasi na ngate. Nazo sepela ki camarade yo te, aza mwasi na nga, azali ngai. Soki mwasi na nga tengami, réputation na biso soke baby, yeba ke na ya biso, na ya nga pe baby. Ah mwasi ya Jean, tala ba camarade atambola na bango, tala ndeka za boy, tala mwasi ya Jean, tala boy, ba mabala boni ekufi, ba foyer boni baby, likoloni ya biyamba ya ba camarade, soit ba camarade ya mobali, soit ba camarade ya basi. Camarade ya mobali msoko ya na ndako, abali kolula mwasi na yo papa. Tala histoire oyo, tokoya kobeta yango. Et ça li passe et na bandeki toujours na baki na koleka menga za so li solo ezali ezo sala frein les cas frein li solo ane beta maki ba gros bisous na SD Panama na lobi na SD Panama zo li solo oyo panzango ngai ba no pesa nga kilo nzamba yebaki pona ni ndeko wana o wana ya mobile leki na ya mwasi na kacha London akotémoigner akomela nga tala makambo eza talebele basi ya mitema mabe moi c'est nazana ba photo na ye nga na seka moto te mais na ndenga sali ake ko bota libanda na so comprendre il faut za ndoki il faut za l'esprit mabe parce que za moi si moko ba ko lulela libanda te camarade mbala ko lula moi sona te aza na ekela mu ya nzambe mais aza penza teke mutu na ebité ou bien aza ba technique ya mbetu bon abalula na libanda avant oboke na mbetu aza na place olule te mais aboti na bandanda ku bana mibale na mobali mususu heureusement mobali wana bana suka ba mapasa e babimi aye mais lelo mobali wana za na bana te. Mobali na sombeli bana na bakushi aketika bango na ba classe afuteli bango boy pour mobali na za ingénieur nzoka baza bana na ete lelo ki koyisa bana na oke bazaka bana te bana bandi ko finga tata wana ozaka tata na biso te est nanya asali abimi na boti na mwana mwasona camarade ya mobali boyeba nanya zo ya na ndako a lire nini azo yela yo pe mobali fungula ka miso camarade ya koyaka kawana. Maman Jackie, vous allez bien? Eh, maman Jackie, vous êtes toujours dans la joie. Papa, fous la misou. Le bonnet stop. Tu n'as pas le droit de occuper ça, moi, c'est dans la éloge. Non. Même écoute, moi, c'est Alambi qui toko, moi, c'est camarade, non, Alambi. Tu n'as pas le droit de le bonnet au Lambi qui toko. C'est un merci, tu n'as pas le droit. Tango bandoko kota olamba kitoko mama Jackie yo toujours nzeto ngebu yo boy déjà bani ko pesa mwasi wana moi ba sentiment moko boy emsu mobali na lobele biloko ne wana ti tango yo sko camarade obandi ya mobali bandi loba obandi pesa tiko mobali mwasi moi ouverture moko boy ya soit a bima libanda emso ko lingo te mais akilinga libanda nga mobali na kuta lobela nga biloko boy te tala camarade ne makamba zo lobela nga makamba kitoko boy ekoti muninga au baby si foyer. Alors il faut faire attention na ba camarade bazo ya nandaku ndenge ni bozo memela makamuna bino bande ko nanga ko le baiser bilé
nalingi pe naloba makambo mpola ni bato bakomaka ke moto oli apesa baargument mbala moko azofinga eza bato oyo bazangaka baargument azokoka te ayebi kose défendre te soki opesi dissertation aosala te ayebi introduction te ayebi développement te ayebi conclusion te ye mpo na ye aconclure kaka nyama notufu no imbécile boye na boye te bokoavance te il faut koya introduction fo ezala faut koyeba kodécortiquer likambo kolobela yango de l'intérieur et à l'extérieur koyeba sujet donc nango wapi likambo balobi boye na komema ngo boye il faut nasala nango boye faut na conclure yango boye so na ko conclure yango na kofinga so na ko conclure yango na pardon so na ko conclure yango na boye il faut koyeba parce que mutu nyonso tu oyo afinga ka makambo kaka mbangu yeba ninga kata likambo kwa machete alingi kaka likambo katana na finge kaponi katana te ekatana bongo te wana eza lokola pota eza na se mais na likolo ezomona ekauki mokolo kuna na kati ko éclater bakusu babimi ovandaka me bakusu babota yo na kati ya nzoto biloko moko ya ndenge wana yango ozomona ememaka baesprit ya bapoison babiloko ebele parce que bozosolola te bandeko dialogue même na amitié ezaka bien même na libala dialogue eza makasi même na mosala na bacollègue likambo ezali fo koloba mpona likambo emata escalier te biso tobandeki ngana na osala train na otambusa train tozalaki na bacours ebele comment résoudre baconflit no yo otangisa bino ndenge nini kosalaki mpona conflit emata escalier te conflit emataka escalier kimotema mabe emataka escalier ntango soki to sincère te mais soki oza malamu oyebi ozwi solution nango omona ekatani mbala moko parce que biloko mosusu ezalaka ezomata nango asincère te ezokende nango malembe ntango ekokóma na likolo okomprendre te okaka pa moto akole yo abandi kobumbisa yo oh mais likambo oso esila nango ndenge nini est ce que esila bosololaki yango bosololaki likambo wana Comment on aussi c'est les kamunoki oh mais oui c'est makambo kala c'est si la maman et si la bosolo la ki mo wapi yo mukoni ovandi sa papa osolo ne likambo no pono lo bake sila et si la pono me muninga bomba na motema pona bosolo la te makambo kala boye ngana kanza kuto c'est si la te bosolo la ki mo place ni yo na mutu wana bovanda pona bosolo la likambo wana ki ta likambo ebimaki limbisa tala kaka na beteki libaku na tonga ki opa mutu boye na lobaika na ndinga babika na ndinga mabete kandi tolobela wana mutu akomprendre yo solo na mutu te oyano pe kaka boye makopa ndeni nango pe bakanda ngo pe esila kaka mais yo olobi mais ye kuna zaka nango na keto na mutema na ye kokondane te il faut ya bosolo la likambo dialogue. Il faut que na likambo nyonso tu bozwi yango solution oza na faute on dit mi faute na yo oza na raison ozwi raison na yo bo avancer sinon te bandeko na ngai yango bomonaka bato mosusu ba conflit ezoyaka na société ezoya na mabala na banzela na misala parce que les Congolais aiment pas abalinga kolobela eloko te bakataka likambo lokwa na machette bafingani pe lelo lobi pe balobi bosenga na pardon. Qui vous a dit des choses comme ça? Nani a moi pesa bino conseil ya ma bending wana. Bo swani. Au moins les msuta uzaiba na mike. Muninga ya beti mbata. Nga sala ngona bana ngate. Potu na bana nga. Na yeba terre moko makamsu na sala kasoke uta na mondi ni. O beti mna. Ali abanu munia mwana bandolela. Abeti ngai. Nana beti yo ye aliaka. Sengai pardon. Sengai pardon nengo beti ye. En conclusion na comme na suka. Elle est coquille. C'est vrai, pardon. Il pas bien. Pardon. Moi, on va seguir pardon. Oh, ta maman. Pardon. Pardon, au coup, tu vas me dire, on est à so sengela au coup. Donc, écoutez, on a muté maté. Moi, na wana mukie wana oyo éduqué wana. Moi, na wana ki. Oh, babeti mbata wana. Atikali kaka namba na pasi na ina mutema wana. Amona ka muninga na ye wana. Asali kaka erreur boy. Qu'est-ce qu'il a pas bête qui gagne? Oh, mais c'est qui pardon. C'est qui pardon. Est-ce que ma camarade va aussi? Oh, mais qui passe à ces gars pardon? Mais quand tu demandes pardon, moi quand je demande pardon, j'explique.
situation nasalaki mabe nalobaki boye moninga asalaki nga eloko te. Je demande comme ça moto ayoki yo à comprendre que likambo ezalaki boye ezalaki boye. Je ne sais pas pour naso naza na sala droit et to même la situation bongo ta musu bino bo sala droit te parce que na droit c'est comme ça, tu peux pas venir demander pardon pas mutuka bongo oh boke samba ka boye ah bon OK na sengi na ngaka pardon na yebi ke ngam tu na bomaki bango te papa mangwaka ça doit s'exprimer. Il faut le bon même bon poani ni intention ni et le koni etinda kiyo o boma bango et le koni te parce que bande ko finganga parce que banda ko sala nga boye na nyokwami o bande ko bomba. C'est comme ça sinon te bande ko nanga moi na soka beti muninga mbata o ye wana ye liboso akoyebisa ye li pardon na beti mbata parce que eloko nanga ozwaki na lingi bala simo zo rablo nanga ite na lingi bala sima boete muninga comprendre em so zaki nereka alobi ah mbata on a zui na mérité yango te muninga zo comprendre te obeti mbata azo comprendre te yo eko senga pardon autika no aolimbi sote koyate o le pardon c'est une force qui libère mais c'est une force qui libère. C'est explique-toi pourquoi tu es arrivé à ça. Ne viens pas seulement dire pardon, non. Même quand Jésus, bazobeta moi sur ma banga, papa lobi, oh on a sala lisumute, ah ben li banga. Il nous a interpellé. Alors ben quand t'étais bon même ma banga te bolimbi ça et non. Jésus nous a expliqué. Oh on a sala lisumute. Nana a tombé na adultère te. Nana sali boete. Tu comprends? Ngape na sala likambo. Non bamba li banga te. Mais les Congolais non. Kokata makam na katikati non boswani lelo lobi boyokani bozo kende keba na camarade wana oya yaka bosenga pardon sans s'expliquer à partir d'aujourd'hui keba eza atina ko piège atana banda ko bozore makango te oseli au papa osengi papa pardon bosololité tango bo discuter sur yokuto oyokaka te osala ka les mêmes choses ah parce que bo solo la ki monté mais soy bo solo la ki très bien ata likambo ngo zongi lisusu bo zongi la monté bo s'expliquer lisusu alors il faut prendre temps ya ko solo là ya ko loba wana ezaki kaka bon déjeuner. En tout cas je vous love to kutani lelo vraiment lelo je suis sûr nakoyana pourquoi to solo là makambo eza moi ebele voilà quoi et puis to solo la paix na Paris kuna eyindi makasi likambo ya pyramide ba mama bazolela naza awa mama za kolela na pesa bina vangu bien ndenge nini nzambalola mama zolela mbongo ba pesi ba mbongo na ba pyramide. Congolais vous êtes des bêtes bolimbi sangai na ebite po bobilo bozara biloko bana mike ngalo kana mutu akala ngana tangwa bindo na zalaka bindo na Congo. Moi j'étais là, j'étais à l'université ngam to lelo te yaya kamata katango na zakidi na bindo bamba siko âge calculer soka neni na pesa nga âge yo pesa bindo mais là batu bambongo bino boya ba pyramide quel genre de choses bino te bolo ba pyramide eza makamba ba franc-maçon. Vous priez, vous oh bostra, oh nani boy. Mais quand vous toyez libino ke eloko sa benyango pyramide, boya bambongo bolo koswambon, babi mtarolia na mutoki nae. C'est que j'ai fait ça ici chaque matin, je parle, je n'akolia na mbongo. Mais toi là tu es assis aux une bongo mo bo pesi 5 500 euros ba pesi 1500. C'est base de quoi? C'est base de quoi? Likele mbakutu opesaka mais soke likele mesili o salani o pesi bo pesanaka oya yo pesi loko to sali forte o 500 lelo ba mama bazolela awa ekoyinda balove bonne journée bongisa journée ya basalam na bandiko so ba musulman bongisa journée na allez partager, je vous love, merci beaucoup s'il vous plaît, bye bisous.